Madame Jackie Ekongo aza komelengai vidéo aza na besoin que abotolango lupango bato veni nyonso nde na oloba bamona ndenga na tonga ndako na tongi toyokana te mama nga na nga na mbongo te yo tonga tango balocataire babando futa na bandozongisa. Donc c'était l'amour forcé. Donc ezalaki ba consentement na ngai te. Donc asali yango par la force. Donc nyonso yo nga mutu na tonga. C'est pour dire que tant ayoki kaka ke Kabila longo na pouvoir. Alobi lokola Kabila longo na pouvoir na kofuta lisu mbongo wana te. Abo ofutanga mbongo. Premièrement, il m'a demandé $16 000. Je lui ai dit que $16 000 par rapport à quoi? Alobi par rapport à lalaye. Et puis tu n'as pas montagne na ngoto yokana. Ote na usana mbongo kofuta ebele bongo te. Na kopeso 16 000. Po apesa kuta ta 16 000 yango alikite. Ba locataire kamba mibale bakende na commune. Ba locataire mibale nazala ba preuve. Bakende na commune bafuti. Na moni moyen te. Na ko saisir justice. Comme c'était pour l'amour, j'ai commencé à donner un peu de l'argent. Je lui ai donné un peu de l'argent. Mais quand on a moni, a promis qu'on intéressait mingi na makambo ya lopango na ngai. Na lobaki na petit frère na ngai arrêté pour que ça y est mbongo. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous captez. C'est bien moi, votre humble serviteur, Junior Moyowabu, l'homme à la tunique de plusieurs couleurs et surtout les moindres de tous. À travers cette émission, Loba Petoyoka. Loba Petoyoka, ils ont l'émission, ils ont un caractère, ils ont recevoir tout. Ba propos nabino, émission ya ba analyse. Émission ils ont la possibilité ya koyamba ba politicien, ya koyamba ba sportif, ya koyamba ba homme culturel, homme et dame culturel et pourquoi pas aussi koyamba ba opérateur économique. Et aujourd'hui na cadre émission autoza na moi spécialité moko ya analyse. Tolinto ça la analyse ya nini. Nous avons un problème qui est en train de ronger notre pays, il y a ba conflit parcellaire, entre généalogie, descendants, il y a famille, zowelela. Mais aujourd'hui, ça moi spécialité, tout ça na des compatriotes. Oyo bazali, Mama Jackie Ekongo, nande konabiso Papi Masampu. Papi Masampu azali nan, azali moko ya diaspora, oya vandi na mikili ya poto, na mboka France, kuna na ville ya Paris. Et aussi Mama Jackie Ekongo azali nan. Mama Jackie Ekongo azali pe moko ya mwana mboka oyo aza résident awa na Kinshasa, yepe azala pe diaspora donc akendaka ayaka. Baza na conflit eza ya nini? Conflit ezali lopango eza na Farage na avenue Farage na commune ya Kasavubu. Selon ba information tant biso to moni na réseaux sociaux to monaki ndeko papi a largué to pas lancer ba vidéo na réseaux sociaux et tamboli et komeli biso to manioli pe to landi ba propos ya ndeko na biso Papi Masampu. Papi Masampu a soulevé alobi lopango ezali ya ye. Kasiye papi azalaki na bolingo na Mama Jackie Ekongo. Mama Jackie azali moko ya baibakenda sango na kati ya lisanga ya PPRD. Selon ndeko papi alobi bazalaki na relation amoureuse bango mibale. Mais komaki un certain temps tangu ye ndeko papi alobi a désisté na relation yango, Mama Jackie alingite. Il paraîtrait selon Yendeko Papi alobi Mama Jackie akangisa kae na pire. Tango abimisie na pire, azuye, amemie kino na Hôtel Béatrice. Akangie kuna abimakate azolie saya alobi yosoko boinga nga baboya kangate nga naza Jackie Ekongo. Et puis accueilli plus loin, asengi na justice na biso, asengi na ministre ya justice, asengi na président de la République Fachi Beton, asengi na ndeko Francis Kalombo, yende ababenga ka solution, asengi na ndeko na biso mopanzi sango lokola nga sango,
asengi na papa Molière, asengi na bato nyonso na première dame bakota likambo na ye. Likambo oyo yazali kolobaka eza likambo ya bolingo na bango. Quand on parle de l'amour, to moni eza vie privée. Na ebite soki nazali komikosa. Mais le même ndeko papi kotala yo ndengo zali mbinga ya mobali lokola yo. Ndeko mwasi mama Jackie azuya kangisio na pipo na makambo bolingo. Azuya memio na Béatrice Hotel akangi okuna obi makata liesa ko makambo nyonso pona makambo bolingo. Moi je pense que côté wana ndeko na biso esengeli oloba mwa malamu soki biso tolobi to sala analyse. Tomoni yango eza vraiment clair tende balobaka na lopoto. Kotala yo kaka ndengo zali. Ndeko mwasi akanga yo pona bolingo na yebite soki salama. Au moins que ndeko mwasi wana aleko na makasi ya kobeta yo to penini et puis yo pozala kate. Ovanda kape awate. Okukai pe kobima, okukai pe kokatsa Brazzaville, okukai pe kozonga poto na balolenge mosusu. Et moi je pense que c'est une façon de mettre à genoux notre justice. Na mboka o justice ezali. Okoki koloba makambo ozali koloba te. Biso totali yango mbe na miso ya nyompi. Okoki koloba makambo ozali koloba te. Lokola télévision ezali radio te. Totikeli bino bolanda ba propos ya ndeko na biso papi nde tokozonga lisusu awa na plateau pona kotia mwa pilipili na mungwa na likambo yango. Soki régie eza même langage nangai, c'est parti avec toi Dimitri Bongania. Let's go. Nalingaki na ajouté aussi eloko oyoyo na bosanaki pona na première partie pona na Sabino que Madame Jackie Ekongo aza ko menengai vidéo aza na besoin que abotolango lupango nazo pesa intro pona conclure makambo oyo na uti koloba yango nazali ko senga ministre de la justice, chef de l'État, première dame nazako senga Francis Kalombo yo ozara solution. Nazali kosenga Sango Bosolo. Nazali kosenga Monsieur Molière. Bomeka boko telanga likambo oyoyo. Parce que Madame Jackie Ekongo oyo ya PPRD. Ça n'a rien à voir na makambo nanga ya lopango. Tokutana na ye na 2019. Na soma lopango nanga na 2009. Ça n'a rien à voir entre l'amour que na lopango. Première fois, à lobi na ngai ke nenge to lalaka na ye, nenge to bimaki na ye, il faut na futa ye $16,000. Yango ayaka ko kandisa ngai premièrement, na ebisi $16,000 par rapport ya quoi? À lobi na ngai $16,000 nenge zawana, nenge to lalaki na ye, nenge to vivaki na ye, yango ayaka ko kandisa ngai. Tanga yo ko kandisa ngai na sali 2 jours na pire. Kolongwana na zalaki na pire wana lokola na zalaki na moi stratégie o na kwa ko bima na lobaki na e bon tozongana a lopesinga condition soit tozongana na ye soit au kangisa ngai soit au bomangai l'air na ye kondima ke to sala tozongana na ye ay ko mema ngai na hôtel Béatrice akomi ko manipuler ngai comme ndenge alingi soki botuni na hôtel Béatrice bayebi ndenge mama wana abanai ko memanga par la force ezalaki na pompe volonté na ngai te parce que lokola ya lobaki ke akangisa ngai lokola salaki déjà premier pas akangisaki ngai yango akomaki ko memangai par la force donc c'était l'amour forcé donc ezalaki te ezalaki ba consentement na ngai te donc asali yango par la force donc yango nazali ko loba boy. Premièrement il m'a demandé $16,000. Je lui ai dit que $16,000 par rapport à quoi? Alors, par rapport à la lalaye. Excusez-moi, na terme, l'emsou batu bakoyoka ngo. Que yango na o décortiquer ni nywana lobi par rapport nengi to bimaki na ye. Donc normalement, ils allaient nengi to bimaki na ye a salilinga yi tarif ya $16,000. L'air na moni qu'il faut que non.
natiaki liboso tembe le natie tembe aye kolakisa ngai ke soko tie tembe abiye baboyaka ye te parce que azali madame Jackie Ekongo mobali aboyaka ye te par rapport le nayoki ke ngai nakomi na baengagement na ngai mosusu nalingi na bala yango esali ye jalousement akomi kofaire souffrir ngai ozomona asengi ngai $16,000 na $16,000 ne tolalaka na ye nalobi na petit frère bon. Comme c'était pour l'amour, je commençais à lui donner un peu de l'argent. Je lui ai donné un peu de l'argent. Mais quand on a moni, a commis ko intéressé mingi na makambo ya lopango na ngai. Na lobaki na petit frère na ngai arrêté ko pesa ye mbongo. Loko na petit frère na ngai arrêté ko pesa ye mbongo. A lobi na petit frère na ngai na okangisa yo. Comme nengi basalaka. Na major oyo azalaka na pire wana. Ye ayaka okanga batu sans mandat amené akanga batu kaka brutalement bongo azuyo atio na coffre azuyo bazuyo bake batikio na kacho après 2 jours au moins na bazuyo batindio na makala petit frère nangai depuis le 28 mai jusqu'aujourd'hui il n'a pas encore passé au tribunal donc à coffrer à lobby que il faut kaka ke ngai nazonga na ye. Moi j'ai commencé à lui donner l'argent pona ndenge na lala na ye yango wana amoni mbongo wana lokola ebandi kokende na kosila akomi koloba susu 16,000 te funa pesa ye $45,000 na minute oyo yo Monsieur Bam complice na ye ezali Monsieur Bam Mayingi azali procureur na Gombe yango na kosenga Monsieur Bam procès na yo tant ozo sala ba procès na yo salaka ba procès na yo correctement o salaka ba procès te po on nuire bato bazana mbongo te po boboto la bango ba lupango yango na kosenga o Monsieur Bam ozana famille ozali na bandeko zwanga lokola ndeko na yo kotala mbongo Jackie apesi yo te pona oya kokanga petit frère na ngai landa justice na ndenge ezali na ndenge ya solo yango na kosenga président de la République état de droit ezala état de droit et le retour senga kaka état de droit donc au sambisa biso devant tout le monde naza elo kaka na kosenga yangwana nazo senga soutien ya mbongo te nazo senga soutien moralement ya batu o nyoso tout bakoyoka ndenge naza kolela ndenge nga nazali awawa je peux pas retourner au Congo parce que maman Jackie et Congo a lobi nini soki na tie makolo na ngai awawa na RDC akokanga ngai soit akobomisa ngai soit akotinda ngai na prison famille na ngai ekoluka ngai ekomona ngai te boye babanda lelo soki nazwi problème parce que ngai nakozonga na RDC parce que eza mboka na ngai soki nazongi lelo soki nga nakufi moto abomi ngai Jackie Ekongo na accompagnement na ye na batu na ye Monsieur Bam bango mtu baosala ke baboma ngai mpona batikala na lopango na ngai yango naza kosenga na tout le monde bosoutenir ngai ba Francis Kalombo basango ba Molière bosoutenir ngai na problème oyo nazali nango. Merci mingi peuple congolais yango nalingaki na ajouter na oyoyo ezangaki donc maman Jackie elle a commencé d'abord à me demander $16,000. A lobi na ngai funa pesa ye $16,000. Et le $16,000 et comme il funa pesa ye $45,000. Donc on a payé $45,000 te ako botolanga lopango. Nga $45,000 na uzwawati. Donc yango na kotuna ke nazali coincé awawa. Donc bosunga ngai maman Jackie alingi abotolanga lopango na complicité na ye Monsieur Bam Mayingi ya Gombe azali magistrat na Gombe yende bango nde basali association na bango de malfaiteurs pona baluka babotolanga lupango. Merci peuple congolais pour soutenir.
Merci beaucoup à toi Dimitri Bongani à la régie. Merci à tous ceux qui sont scotchés et cimentés pour suivre cette très belle émission Loba Petoyoka. Je crois que vous avez suivi les images de notre frère Papi Massampou, au hasard résident à Paris, Kuna na Mboka ya France. Ndeko Papi a soulevé Kande na Loba qu'il a parlé du président Amélé, président de la République, Abeleli, ministre de la Justice, Francis Kalombo, Papa Molière. Il a parlé aussi de 16 000 $. Ndeko Papi, 16 000 $, on se pose des questions. Ezoya wana ndengenin. Est-ce que na bolingo, mutu akoki koloba ke lokola oboyinga il faut pianga 16 000 $? Eza ozali ko dédommager to ozali ko sala nini? C'est ce qu'on se pose comme des questions. Et puis tu as dit que Bosala rencontre Nabino en 2019. Ezala qui rencontre Moko ya Bolingo. Bolinga là en 2019. Et tu es parti plus loin pour mêler le sénateur à vie Joseph Kabila Kabang que je respecte beaucoup. Au quotidien, au même trafic d'influence. Sur le dit que non, maman Jacques Bandé Kosala Bongo pour un trafic d'influence. Et pour l'instant, Joseph Kabila n'est plus au pouvoir. Il se repose en paix là où il est à Kingakati. Au mêlé. Et encore, au Bakisi propos Mokolobi à Kangayo na Béatrice Hotel. 16 000 $ Sokeza à Bolingo. Mais l'amour n'a pas de prix. Avec tous ces propos que tu as utilisés, oh, ça les a vidéo. Vidéo ane Panzani, vidéo ane Tamboli. Avec tous ces propos, oh, yo utilisé na kati, ya ba Bolingo, ya boye, tout patati patata. Oh, ngana koe kobimisa na monoko na nga ite, mais yo lobeli yango. Ndeko Papi. Moi-même, nazo sala analyse, kova na ona poto, koboya na okoya, ozoki ma justice, ou ozoki ma ndeko mwasi, Jackie et Congo. Parce que yaza mwasi yoza mobali. Et na moment où tozali na état de droit, où ils ont prôné président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, que je salue en passant. Na mboka où état de droit zali, ezate ke yo vanda na mikila, poto esengeli oya, au comparaître na justice. Et to fouiller, to moni, le même acte. Ndeko Papi au sala yango na madame Jackie ndeko mwasi moko Nancy na Kasavu, c'est là ba information tozui. Besoin na problème pe kaka ya boye na ndeko mwasi wana Nancy. Et comment tina parquet bakanga ka otina parquet. Mais à partir à correctifier maloba ya kosenga ba bolimbi sinde sala ke yobima, c'est là ba information tozwa kita on to kitaki. Parce que notre émission est une émission d'investigation. Et c'est une émission d'analyse. Ndeko Papi, balobaka na lopoto, tope na lingala na biso, muyaka moko koe kofingisa bayaka nyonso. Yoza mwana poto. Ovandi na mboka au état de droit et vanda ezwa misisa. Si réellement tu as raison, pourquoi pas oya awa comparaître na justice na biso? To landa pe ba propos ya maman Jackie parce que tozwa ki moi tantan to moni vidéo ya Ndeko Papi, tozwa ki tanto sali ba effort na biso lolenge nyonso, to luki maman Jackie. Pe apesi biso vidéo na ye ya réponse. To préféra ki tozwa vidéo pour vidéo témoigner. Dimitri Bongana, c'est parti avec toi. C'est la biso vidéo ya maman Jackie tozonga to sala analyse ensemble. Ba o nyonso bokolanda biso bo commenter mutu na mutu analyser na ndenge na epoto yeba qui dit mieux, qui a raison, qui a tort. C'est parti Bongani. Bana poto ngape na mwa poto. Bana kini na ape mwana kini. Ngai nde nazabo. Nzamba zo monanga. Ah naza na farage. Numéro A16. Baka veni nyonso nde na oloba. Bamona ndenga na tonga ndako. Na tongi. Toyoka na te. Mama ngana na mbongo te. Yo tonga. Tango ba locataire ba bando futa ba dozongisa. Na tani na lobi ah. Est-ce que il faut que ba étranger
basungaka bakongolais te biso na biso bakongolais mpe tokokosungana mabe eza te na kosunga comme ça ntango baloka te babando futa ozongiselanga ndenge bozomona natonga ndako oyo nakula beton nga moko tongo mabendo nga mutu natia Dieu me voir nyonso otunga na tonga bokota oh nyonso nga mutu na tonga kozwa likolo nga mutu na tonga nyonso otunga mutu na tonga nga mutu na tonga nyonso oyo tu nga mutu na tonga oyo ngai nyonso bomoni ti na escalier oyo ti na batoilette nde bomoni ya bato ya libanda oyo bozwa bino siko moko na se nde nasala nyonso obala nga mutu na tonga nezomona donc nyonso oyo nga mutu na tonga donc pour dire que ntango ayoki kaka ke Kabila longwe na pouvoir alobi lokola Kabila longwe na pouvoir nakofuta lisusu mbongo wana te abo kofutanga mbongo epi botunanga monta nini yango toyokanaka oyo te nakozala na mbongo akofuta ebele bongo te nakopesa 16 000 po apesa kuta ata 16 000 yango alingi te balocataire kamba mibale bakende na commune balocataire mibale naza na bapreuve bakende na commune bafuti namoni moyen te nakosaisi justice yelanga papa justice basi ke ezo papa justice yelanga papa justice te nayaki eza tufarde mo boye Bonsoir. Bonsoir, maman. Te amoni lokuwa nga na ye yango wana tomesana. ayebi ye bandeko ntango namoni akomi alobi ke ona lokola Kabila longo na pouvoir akofuta nga te nake kosaisir justice en plus justice amboka na biso bino mo boyebi ndenge ekomi nakei na justice ntango nakei na justice bakonvoke ye ntango azalaki awa bakonvoke ye akamati akosi oyo nazoka nzoto bien te azwi avion akimi na poto problème eza te ye makambo ya na justice ngai na problème te afingi ngai afingi ngai éducation ndenge alobi mama jaki ya ppd ngai naza éducation ya bien soki akoti yango politike na éducation ya bien biso ya ppd tofingaka te me tosalisaka natongeli ye esalisaka me ngai mbongo na ngai tosukaka na justice me nayebisi yo bien omoni osungi nga makasi ndenge ofingi ngai wana mpenza osungi nga makasi mpo na justice ngai nakomema ngo na Interpol nakofunda deuxième fois nakomema ngo na Interpol ngai na tokosamba na système ya Interpol yebaka justice ya mboka ekomi okende liboso okokamwa ngai no tosambi na Interpol ofingi nonga eske ngai neti na mungala pena mama nene na mungala boye mungala to fingi ye nzoto na ye elobelanga eloko te mpo nayebi ke nasalaki mosala aveni mobimba yango oyo soki naokosa mpo nazwi temps nazalaki na mosala na osala nde na ye osala yango na aveni mobimba oyo bayebi nde nasala mosala kamio mpesa kosala mosala yango wana eza wana donc
lokola ofinga osunginga makasi papa continue ofinga nga na yebana yo yebana na ote ngande na za na kitsa saba yebinga na caractère mabete bayokanga na mabete na sala mabete malgré nazaki ya PPRD bayokanga na mabete mais nga na sali yo na salisi yo bolamu ezalaki vide batakate bayebi ndenge ezalaki mais lelo na tongi eloko kitoko boye bafilme nyonso na kati yo finganga Interpol yaya ezali yebaka ouais justice ekomi likolo epi tshaka na mutu na yo kanto bi ya PPRD na longa PPRD na kewa na PPRD o kabila longwe yo kamato melanga mbongo na ngapa kabila longwe okosi beto asima na o. Merci beaucoup à toi Dimitri Bongani à la régie. Merci aussi à toi mon vieux Adrice Chamotomètre. Et pourquoi pas aussi faire un clin d'œil à celle que j'appelle la femme sage qui bâtit sa maison, Georgette Mafuta. Là je vois encore Lissi Amunazo, l'amour personnel et privé de Dimitri Bongani à Ballon d'Or. Merci aussi à toi Maman Maminzongo Kunana Londres, toujours au bazar scotché. Assez net moment pour Nakolanda Bisso. Merci à la grande famille de l'association de presse en ligne du Congo qui est Appelco. Tozongi na plateau, je crois que vous avez suivi les images. Il y a Maman Jackie et Congo. Maman Jackie a bien fait à Kita Tina terrain ensemble. Na biso tonto kenda kito yoka. Bato bazawa na balobi nini. Bomoni kezala ki na butu. Et moi je me pose la question. Maman Jackie na clarté na lobi lopango ezali ya ndeko papi et Congo. Mais ndeko papi ezalo kwa azana espace o ezali terrain na ye. A sololi na Maman Jackie, ayebisi Maman Jackie boye. Yo tonga. Simana oko tonga tangu ba locataire ba banda ko pesa mbongo. To bando sa na banda ko rembourser ou soit to bando partager. Maman Jackie na bonne foi zalaki nango atongi, atie lopango na valeur. Obo moni wana. To sala pe vidéo ya moi wana amema biso to ina na butu pour que amona ala ki safuma kazana accès na lopango wana. A filmer nenga kokai ko filmer. Je crois que bomoni image ezalo kwa radio te, TV ezalo kwa radio te. Et plus loin, je vous informe qu'il y a des locataires au nakata lopango bakende ko futa mbongo na justice. Je crois que bomoni même na image nenge mama lakisi pro justice ya que makambo eza na justice. Ba locataires ba okendo futa mbongo kuna. Même les locataires ba boyi to tia bango micro mais ils ont témoigné que ba pesi biso version ya makambo nenge ezali que ba yebi mama Jackie nenga banda ko ya kotonga. Et Ndeko Papi, tu ne vois pas que ce que tu fais là, à d'autres termes, la justice va traiter au abus de confiance. Ou soit, là, tu sont infraction, ou il y a escroquerie. Il y a le qui bozaki na bolingo na Maman Jackie. Et quant à moi, je peux dire que on escroqué des fois. On escroqué nzoto na ye, et puis on escroqué ba moyen na ye, o ya tsaki pour que banda ko etongama. C'était une façon pour toi de ozwakaka o exploiter nzoto na ye comme ça au kosa na bolingo atongelo banda. Et Maman Jackie alobi pas à l'acheter. C'est une femme éveillée. C'est une femme qui maîtrise bien la parité. Je crois que Maman Jackie a l'acquis si preuve. Et si réellement Ndeko Papi, tu te sens que tu as raison, zo avion yaka. Et je seulement aimé. Na Maman Jackie alobi le kola au moni tant yo moni Joseph Kabila n'est plus au pouvoir lobby que bon le quoi Joseph Azate force nae est diminuée. Mais la justice élève une nation, mais c'est Papi. La justice est là. La justice doit faire son travail. Ce n'est pas casquette, il y a Joseph Kabila n'est la justice. Et Joseph aujourd'hui Azali sous télésénateur à vie. Mais la justice est là. Et Maman Jackie lobby bien lobby, même si Joseph Kabila n'est plus. C'est-à-dire,
Nasimanae Fatih Beton. Quand on parle de l'image de Fatih Beton, on voit l'état des droits qui est instauré dans notre pays. Donc, état des droits locaux est ali. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un problème pareil, Neko Papi, Kende Nango Yaka na justice. Mouninga la qui va prévenir à justice. Et toi, tu fais des vidéos sans pourtant là que ça va papier à justice. Je salue le ministre Tony Mwaba, le meneur de tous, qui a toujours dit c'est un procès de la honte. La honte. Oui, honte c'est quand tu peux animer. Honte c'est quand tu n'as pas propos ni au oyo tenir. Il y a ma bêtise, ma propos il y a sans tabou. Ma propos tabou, yo commission sans tabou utilisé dans la vidéo na yo. Ça devient un procès de la honte. Tu vois la femme à la qui si sagesse na a boy kobimisa bo soto wana na monoko parce qu'ayebi ke ba parents bazali bazolanda ayebi ke ba autorité bazolanda et bazana proposate ba yoka ba propos wana yo lobi ke bozalaki na ba bolingo bozalaki na bo et pourquoi pas venir le dire na justice. Je salue le président Félix Oazé quoi oh alobara toujours na sepelaka mingi mingi ko soit nesika batu bazokoma. Batu bazo koma c'est-à-dire bazouzi nenge to benga kana lingala ba juge yo zolo bango bazo koma bango ne ba yebaka ki di mieux. Moi je t'encourage à attaquer un homme futa avion yaka awa bo comparaître na justice. Et le 16 000 $ que tu as dit, Maman Jacques Martela Lobi, il a proposé que 16 000 $. Parce que valeur ya biloko ya tongi na lopango, et ça à 16 000 $. C'est toi-même qui as proposé ça. Et pourquoi mentir? Oko sa nani, oko sa public, tozoko sa justice. Na sagesse ya Maman Jacques Alobi qui a zomé Maman comme na Interpol. Maman Jackie, c'est une femme éveillée. Elle dit qu'Interpol, les alliés femmes et Interpol. Et vous allez comparaître et vous dire à la justice, même si aucune justice n'a pas soir. Interpol, les alliés. Peut-être tu peux dire que dans une position à Maman Jackie, mais dans mon preuve tangible pas Maman Jackie. Et toi aussi, si tu te sens que tu as raison, montre-nous des preuves dans l'émission. Mon numéro est affiché. S'il faut donner un PLO, c'est plus 243 89 67 48 671. Si tu nous donnes aussi des preuves, c'est alors qu'on aura le temps de comparer. Nous, on a vu ta vidéo circuler. Vidéo ne circulait d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi pour ça, il dit surtout Lukamama Jakito Yokezanini. Et toke tikuna na résidence na Farage. Kota ba pauvre dadi di kambala wana na Farage. Ndeko papi, justice ba matela yango te. Nul n'est au-dessus de la loi. Maman Jacques Azana posa na bo comparaître na justice. Yo lobi bien kazaki na influence d'époque à Joseph Kabila. Et tozana tangu ya Fatih Beton état des droits est instauré. Ce qui est moto azana PPRD, ce qui est moto azala qui influente na tangu ya Joseph Kabila, azo reconnaître que état des droits est instauré à combien plus forte raison yo diaspora. Yaka bo comparaître na justice ce qu'on a raison. Et bravo à Maman Jackie na sagesse na yo. Bravo na intelligence na yo. Bravo na maîtrise na yo. Parce que Maman Jackie a martelé une chose, c'est que tu es en train de faire la vidéo à Liboso, tu as fait l'accumulation des infractions. Lorsque les Cambouana justice, ça ne sert à rien d'insulter, ça ne sert à rien d'injurier. Mouto bozo sambana e. Ma propos ya kofinga. Tu la traites de tout le mot. Justice n'est kabolabi no po. Justice n'est kabolabi tumba. Eza ko fingate, eza ko tongate, ko cholate. Je crois que to komi na biso na suka. To komi na biso vraiment na suka pour l'analyse na biso. Vous avez suivi tout le deux vidéos. Bolandi ango boyo kinde ndeko papi a lobby, boyo kinde Maman Jackie a lobby. Oya Monique. Akoy koleka na émission
toza disponible wana pona koyamba yo na émission. Ou soit ndeko papi so moni que yo tinda ba avocat. Maman Jackie so moni que yo moko ko lekobe ko tinda ba avocat. Nous sommes là hyper disponibles pour ça. Toko landela dossier o à la loupe kino na suka. Merci Nandeko Papi. Mes conseils n'ont pas ça en tant que frère. Yaka na Kisasa au comparaître na justice. Et maman Jackie n'a pas so merci pour la sagesse na yo o sali. Merci pour la preuve na yo la kisi mokanda ya justice pro justice ya na yo. Merci parce que la kisi vidéo ya ndako yango pe ozolo ba sembo. Ndenge ndeko yebisaki oke yaza na lopango yo otonga poke tangu ba locataire bazofuta bo kabolaka kanyaka to pe mbongo mais ye a détourné yo ye asale loko basalaka ababengaka abus de confiance ye asale loko parce que na contrat nous avons deux sortes de contrats. Nous avons les contrats par écrit et nous avons les contrats verbal. Et Ndeko Papi, sache-le bien que la justice en tient aussi compte. Il y a contrat verbal. Et ça là qui verbal parce que bon là qui n'a bolingo. A kokai ko signer ce contrat te que comment ça la boy. Ce qui yo lobi que bo signer qui mukanda te. Peut-être ko lo babongo. Et justice était na compte nango. Tu étais animé de quelle foi? Émission Nabiswango, c'était là l'émission Lobatoyok avec Junior Moewabo. Je dis grand merci à mon équipe technique. Derrière la caméra, c'était votre humble serviteur Dimitri Bongania Ballon d'Or. Et merci aussi à toi, mon papa chéri, papa Marcel Kalala. Mon papa, merci à ma mère chérie, maman Henriette Kapinga. Merci à ma grande famille. Merci à ma page Nyonso. Oye ko récupérer vidéo oyo. Merci na 100% réseau sans fil. Merci à toi Tchof TV, merci à les news de stars. Merci à Kin Makambo. La page Nyonso ba ko récupérer ba poster, bo poster yango. Ça va se savoir. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine numéro. Bye.